tangu ba bengi kombwa papa na biso olie papa bima papa bimite makila nde bimi makila bimi pourquoi baninga nyonso topesaki basoso monde ya ténèbres zo commandé bazo zwa bato na ba famille na bango bazo boma sans kosenga baninga wana poete basoso topesaki déjà to kabaki mais comme na toura papa na biso on a kabaki diable ebi ke sia zui à partir soso olienga na pesa kombwa papa grand maître wana bengi kombwa papa nani apesi ye kombwa papa basoso oyo topesaki ezalaki basoso te ezalaki bato yango mwana zongeli kobeta sete okenda na ndako ya nganga basenga yo maki yebeza mutu alobi mwasi wana akaba makila mutu mususu ozwa zemi ya mobali mususu makozi mobali wana azalaki na mbongo te okabango pa mobali obande ko vivre na ye mususu po azalaki na mbongo pe mobali wana azalaki ya bato ennemi ya nzambe ya liboso webe ennemi ya nzambe ya liboso ennemi ya nzambe ya liboso ezali mutu oyo atambolaka na kobanga nzambe te atambolaka na vie ya sanctification te okoki kozala mo Kristo motambolaka na vie ya sanctification te oza ennemi ya nzambe okoki kozala mo pakano nano se repentir te otambola na masumu oza ennemi ya nzambe. Mbote mingi na balani nyonso ya DVM Daniel TV chaîne Oyo et la Rabino toujours bonne nouvelle chaîne Oyo et la Rabino toujours basango malamu chaîne Oyo édifie Rabino et fortifie Rabino chaîne Oyo et la Rabino la connaissance au découvrir au yeba ndenge mokilo ezo fonctionner lelo et ko sala que yo o bungi samoli mona yote tozali elongo na frère Daniel on va expliquer biso encore certainement beaucoup de choses tote ko le kana série à liboso il y a émission épisode 1 o boyoka kilo to ko continuer na deuxième épisode alors benga famille bokota benga bana bandeko bakota bazo bwania ba découvrir ndenge nini monde ya molili elukaka ba o nzambe esi apona. Bonjour papa Daniel. Bonjour frère. To s'appelle comment on a sur ce plateau na biso lelo. Oui, nzambe azamalam poete ebele ya bato ba salaki ba programme na tongo ya lelo bazalaki na makambo ebele mais lelo bazate basili kokufa nzambe asili na kozwa bomoi na bango ngana yo toleki bango na eloko moko te. Alors nzambe alakisi bolingo likolo na biso apesi biso pema oyo fele poete yenda zali mobateli malamu soki akobatela te oyo akokengela akosala musala ya punda. Voilà, donc soki nzamba kobatela te oyo akobatela kosala musala punda, comprenons que nous sommes vraiment à la maison. Alors moi bana bosunga biso makele mingi te parce que peuple nzambe bazana posa ba yeba ba vérité. Papa Daniel tosuka ki bisika ndeko tangu ebimisi papa na ye ba bimisi munduki le roi liboko ba beti papa na ya kwei et akufi bo bimisi maître bimisi nzoto na na temple abalusi yango soso après nini oyaki poto continuer bisika to suka. OK, merci bana nzambe de tolobaki tozo ya na bino na ba partie boti kolanda partie 1 siko toye na bino na partie de témoignage na biso potolobaki toko tsaba partie pour bolanda ka bo comprendre partie 1 partie 2 partie 3 pour témoignage nenge salamaki bo réclamaki bozoko ka ko trouver ba partie te yango moni nzambe asimbi biso poto classer les bino bolanda ba partie oyo poete ya lobi na mokanda na Jean chapitre 3 verset 32 bokoye babosolo pe bosolo ekokangola bino eloko nini epasaki basoso oyo topesaki ezalaki basoso te ezalaki bato yango mwana azongeli kobeta sete okenda na ndako ya nganga basenga yo maki yebeza mutu basenga yo soso eza mutu basenga yo pigeon eza mutu basenga yo ntaba eza mutu eloko nyonso makila basenga yo eza mutu donc mutu moko akufa na famille na yo moyebi te ki yo mutu bomai otikala na culpabilité moko grave
lelo ozomona ere mosusu eloko moko na vie na yo ezopase te eloko moko na vie na yo ezosimba te c'est parce que osakrifia makila mutu moko inconscientement makila wana ekoma koganga yango nde blocage ya makambo na yo nyonso ozomona yango nde blocage ya makambo na yo nyonso tala ser moko abengi ngai a partir ya Angola ebisi nga papa nabali mobali moko ya bien libala bien mobali wana azosunga famille na ngali sekite asombeli meme biso lupango na Kinshasa papa na nga azalaki locataire tokomi lelo ba propriétaire mais libala ekomi na risque papa nazoluka mabota nazozwa te na koti bopitali balobi naza bien mobali ake kotelisa aza bien mobali yebake abota pe bana na ye aza na bana na ye mwasi nende auta ekokufa papa totamboli na beglise nyonso tozwa solution te landi témoignage na bengi yo nayebisi ye likambo te tinda kombo na yo tinda kombo mobali na yo nazosambela mpo na yo naotya mpe bapriere no na baintercesseur to prier mpo na yo ndenge mpe tokotaka mabondeli na intercession bapriere tozalaka nango ya mercredi vendredi à partir ya 0h5 nakobanda kokotso mpe kota na bapriere wana tokoti na bapriere wana tindi kombo nabandi kosambela mpo na ye nabandi kosambela mpo na ye akoti na biso mpe na bapriere ba mercredi na vendredi nzamba ye komonisa ngai mwana mwasi oyo azwaka zemi tango azwi zemi azalaka na mobali moko banda kovivre na ye azalaki pe na mobali moko abanda kovivre ne lisusu mazalaki mobali ya moto sikoyo zemi wana ezalaki ya mobali oyo abanda kovivre ne comme chéri na ye azwaki ake koyebisa mobali ya bato wana lokwa azalaki na mbongo alobi zemi oyo naza nango eza ya yo mpo asala nini asunga ye mpo abandaki kopesa ye bambongo ebele baza basi omoni baa na betwali kaka kozwa mibali ya bien lokola boyaki abebisa na mobali na ye abimoyeka basi avivre na mobali mo me ape na kobomba na maya na mobali moko meme pa na bango bayebi asutenaka ye baklase makambo nyonso mais zemi azwi ya sheri na ye ya bolingo ya mobali wana te ayebisi mobali wana na mbongo naza na zemi po pardon mobali wana alaki ye non zala calme nazozwela yo ndako makambo tu il faut bota azwi apesi mobali wana charge abombi mobali na ye mobali wana soutenir zemi wana a 1 ti a Z mwana botami akepe na kombo ya mobali wana mobali wana bandeko na biso bakasi bana na autorité likolo ya basi ayebisi mpe mwasi non naboti na mwasi mosusu libanda mwana nanga mwana na pazoya na ndako wana bazoyamba ye bazopesa bambongo banini mais entre temps mobali oyo ya libanda wana ayebi ke zemi oyo eza ya ye mwasi pa ayebi ke eza ya petit chéri ne eza ya mobali wana te akontinue kovivre na mobali wana azovivre na mobali wana mbongo avivre na mobali wana koto mobali oyo azangi mbongo ayebi ke mwana oyo azali
ya tata na ye boye koto o ayebi aza ya tata na ye boye aosala bango kaka boye et puis chéri wana ayebi ke avivraka mpe na mobali oyo yango nde moto aosala vivre chéri wana nde kaka ezalaka aye kozwa position abwakisi mwasi wana mobali wana mpe aye kotala na mwasi na ndaku na bafere ndenge azalaki na yango ekomi kokita libala ene ekomi tantôt plutôt mais aosoutenir ka mwana na ye mwasi ntango amoi libala ekomi tantôt plutôt na mobali wana ekosengena alukela na mbongo nakendanga kasi Angola alukeli ye mbongo ati Angola mobali wana atikali na mwana wana malgré mwana aza pa bakoko ne bandeko mwasi makenda pa tata na soutenir ke na baklasse makambo nyonso mwasi aki Angola aye kokutana sikoyo na mobali wana aotsokote aokutana na mobali pena petit cher na tikala ba makambo na ye mosusu baboya na deja monika ne mbalo bazala kazo dépendre na mwasi ozwa mbongo pa mobali mosusu azopesa ye omoni sikoyo ikome bolungu intérêt tango azo ba position abwaki mwasi alandi bon ni mwasi musoma ayebi ke mwana wana eza ya ye mais mobali apa ayebi ke mwana wana eza ye doit soutenir mwana tata musunda soutenir kai eloko nini esali akesu kwa voyage Angola akomo vivre kuna paye kozwa mobali moko wana mbongo ebele auta akumwasi nesa kufakala mana bana na epe bakola mais alingi ye abali ye pena basali mariage baye Kinshasa basali mariage libala makambo nyonso baki Angola 5 ans zemezo ya takoti beglise akoti bopitali banini ba examen makasa mobali aza bien yo poza bien mobali akomo déranger taka mobali asombeli na lupangu ba parents bavanda mobali komi na risque alandi ba témoignage nanga na c'est bon tinda kombo mobali na yo comme ça to bondela na kotisi pe na ligne ya prière tozaka nango na zoom na WhatsApp mercredi vendredi na sima ba prière wana nzamba eko revelenga alobi mwasi wana akaba makila mutu mususu azwa charge ya makila o eza ya yete lokola ranjaki nanu eloko wana te na libala na kotikala kozwa mwana te tala frère Diedo repentance yango nde ezali mama ya délivrance. Amen. Et délivrance yango nde ezali mama ya prospérité. Amen. Prospérité eza mapamboli ya mbongo, eza mapamboli ya bana, eza mapamboli ya kimia ya prospérité. Pour ozwa prospérité faut la délivrer. Okay. Pour la délivrer faut la repentance. Pour lokwe kaboli motona nzambe eza lisumu. Amen. Soki ozongisi bolingwa motona nzambe. Ozongisi bolingo na yo na nzambe okozongisa bolingo na yo na nzambe na nzela moko ya repentance nde Yesu Kristo za lumière du monde akokota na kati ya bomoi na yo molili oyo ekanga yo ekokima. Nzamba moni singango na ekobenga ye na otanga kombo nete po publicité za Yesu Kristo na ebisie mama nga na pari ya nzambe naza nanga profete me nzambe amonisaka ngai po ye moto atindi nga na kangola akoki kokangola moto te sa komonisa moto alobi ndenge ozali wana ozwa zemi ya mobali mosusu makozi mobali wana azalaki na mbongo te okabango pa mobali obande ko vivre na ye mosusu po azalaki na mbongo pe mobali wana azalaki ya bato ti lelo mobali wana aza soin ya mwana wana mobali wana azwa soin ya baklase ya mwana na wana kino lelo
Et puis oyo azangaka mbongo wana bokabwana na ye mawelisaka zwa mwana na ye ye se soko zwi na bakofundo bakokanga yo aza pe ya yo toza na épreuve te opesa charge ya makila ya moto mosusu epa moto mosusu likambo no eza bandoki te likambo eza nzambe da punir yo mpo yo bota esengeli orenonce na situation wana okita pena Kishasa obandi kokonfese nano epa mobali na yo kuna alokiti Kishasa oluki mobali wana opesa makila ya bato okonfese pai na ye ozwi mwana wana ozongisi ye na tata na ye yo kobota obi papa soki nayebisi mobali na nga oyo toza na ye awa makambo oyo akomona nga moins sérieux libala oyo ekokufa epuis nazongi Kishasa mobali wana kokangisa ngai telaka kazali bandeko na biso Kasai bautorité bazalaka nango na badepression sonsa nayebise obangi libala ekokufa obangi mobali wana kokangisa yo me loko moko obangi te lifelo po ezozela yo we mwasi akomolela nayebisi yo eloko moko obangi te eza lifelo na arte wana ezozela yo papa Diedo makila e reklamaka yango moni nazoloba na bandeko ebele lelo bavi na bango ezolela lelo bavi na bango ezonyokwama a cause ya ba réclamation ya makila bato ebele bateki bango na monde ya ténèbres nanu kutu babotami te mutu oyo ateka yo pesi akufa kala mais a cause ya makila tangu yo botami nyonso ya yo ezala déjà vandi okoma kolela libota ni na botami na ngo mais ça na mutu moko ateka yo o nyonso ateka yo lelo mabele ezofungwa mezo mela ye na kombo na Yesu Kristo oyebi ke mwana mwasi akomolela bi papa makambo lobi eza ya solo mais soki nayebisi mobali yo akomona nga na ape mutu abaje gauche droite libalo ekokufa soki mpe na kiti na Kishasa nalobi na mobali wana kokangisa ngai nayebisi obangi libala ekokufa obangi bakokangisa yo meloko moko zobanga te ti siko ezali felo zwati jalimeti azwi alimeti na obi pelisa pelisi tosolani na video na obi taka ti jalimeti pembeni ya mosapi ata akimisi mosapi na okimisi po ani abi na okimoto na ebise siko moto ati jalimeti yali felo eleki yango yonde kozolanda ngo za na baka oyo okaba makila na yo makila mutu mususu pesa na mutu mususu yebaki kolela na yo eza koza likambo wana ba pasteur eza na koza likambo wana likambo eza ka ba pasteur babondelo te mais likambo eza nzamba fungola ba pasteur wana miso ba monelo koyo yo se repentir o renoncer mabe oyo pour nzamba traiter problème na yo afungwelo porte sika o eza la porte à bénédiction alléluia et si koza sokolo bi amen pour komi o commenter na amen nzamba selo makambo ya minene oui bien lo koni ne passé mon frère na ebise pesanga limero mobali wangola e papa e ko bandande bale ko fona bi pesanga likambo eza na nzambe ezalaka na solution pe na kimia yo luki nzambe yango nzambe muta révéler ngana na kisita komona molimo mosato nda révéler elingi ko laksa ke nzambe akata likambo oyo apesenga nimero mobali naye apesenga na era uta musala mobali na ndosa na société ya pétrole kuna a cadre na bengi mobali wana na expliquer ye nyonso mobali alobi obongo vanda nanga penelo kwa bwetangu mulayi olio yebisanga tokoti bopital to chanze beglise tokoti na bandako ya banganga tozwa sosote mokeza blocage ndabwe toluka bandoki falo yebisanga likambo bandakala na ba prière toluka basali ya nzambe et puis ozu mosali ya nzamba yebiso bandai ko banga ni msu toluka solution bana ngana na posa to bota nayo nzamba pesi solution côté ya monaki déjà cas difficile mobali apuya obi oui pasteur il faut to kitana Kishasa na osenga nzela na musala to kitana Kishasa toluka mobali wana même dépense ngana ndemi to zongisa
oyebi bakiti Kinshasa likambo o nazoyebisa yo ezali likambo esalami awa na Kinshasa na 11e mois 11e mois 2023 oyo nazoyebisa yo et puis ça témoignage pour na bato ebele balanda makambo nzambe asali yo bombaka masumu renoncer masumu na yo nzambe na posa motema no etikala pembe liboso na ye po molimo mosanto akota kati na yo azala meilleur facilitateur na yo kati na makambo nyonso mobali wana baye na 11e mois awa na Kinshasa na mwasi na ye babenga to prier to senge to bi bon pesa biso numéro ya mobali na wana apesi numéro na ise kobanga te Yesu Kristo na kati ya makambo nyonso na bengi mobali wana wabi naza na nga pasteur boye na posa na zwa rendez-vous na yo mais na kosepeleza la libanda na ndako na yo te mobali atali problème ni na lobi te na pose photo solo la yo oyebi nga nde ozwi numéro na nga po na pese de la part ya ndeko wana mwasi na otanga kombo te po publicité za Yesu Kristo na personnalité ya moto mobali wana pesi rendez-vous dimanche wana toke tokutani na place moko na Lemba wana mobali ya mwasi wana ngola mwana mwasi wana to prier après qu'on prier nazwi maloba na para nzambe ndaza kati na likambo oyo ndenge tosambeli atobanda na kimia tosisa na kimia oyebi mama vandi liboso na obi oui na yebi azana nyoza mwasi na nga tobotane mwana moko mobali azana posa kosola nayo mais likambo mutema no eza na kimia satana azwa place te puisque nzamba lobi na biso soki tokolimbisa bayini na biso yepa olimbisa biso mais soki tokolimbisa bayini na biso te yepa kotikala kolimbisa biso te papa oyo esika azalaki alobi wi ngo moni pe na kabwanaki na ye puisque ta na koti na bonzambe makasi nzamba pekesi tozala na basi mibale yango tokabwanaki na ye nalukelaki mbongo debrouiller vie na ye nga nazwaka charge ya mwana na biro mwasi abandi kolela fukami akonfesse alobi papa limbisa ngai nazalaki na chéri motango na ovivre na yo chéri wana mpe nazalaki na yo lingaki ngai après chéri wana mais po na pasi po ya azalaki na eloko te bazalaki na famille ya pasi yango nazwaki zemi wana napesaki yo mwana wana azalaka yo te mobali akomolela alobi c'est vrai likambo boye nazwa charge ya mwana otango mulai aza ya ngata aza ya mutu muso abi we nazo obligé ya ozongisa mwana oyo epatata na ye po eza makila na yo te makila mutu mususu nde na kabaki lelo pona kobota nange komi difficile yango na eko sengo pardon papa na télémission bina limbisi yo mais le quoi na bande ko soutenir moi na otika ko soutenir yete na soutenir ye kaka na part nzambe osali malamu nengo ebisinga na koluka pe ko sola na mwasi nanga zongisa makila ya bato epa ya mukolo na ye mais soki aza na problème bobenga na kosunga ye pe batela mwana wana lokola deja zolanda ba 12 ans soki boyebisie makambo akozala affecté na choc botika ye bongo eleki na kimia na bondeli nzambe pona bango nyonso bazongi likambo nzambe ate umelezalaka na solution tokomi mois ya février le quoi to continue à kobonde la kana ser wana benga lobi papa na komi na zemi na ndima kito to uto échographie na mobali na ngai
zemi déjà ndenge ezali awa ezolanda déjà 2 mois donc nakangamaki banda janvier tokumisi nzambe tosambeli bientôt mama wana kobota baozela zemi epusana baketo eba soki eza sexe nini oyo nzambe azopesa ye donc ozo comprendre ke nzambe nano asalela motu kati na masumu te nzambe nano abikisa motu kati na masumu te mpo nzambe abikisa moto esengeli moto ase repentir mpo azongisa bolingo na nzambe mwasi oyo abangaki me natalisi eloko moko okoki kobanga nyonso me eloko eleki nyonso wana na motuya ezali felo eloko eleki nyonso wana na motuya eza lola mpo lola ekotikala koleka te ezali toutaki na éternité fo tozonga na éternité éternité na biso eza lola me lifelo mpe koleka te ezali otali yango te zonano alimeti pelisa tsa moto na nini akimisi oboko na mo ndenge ozeki moto alifelo eleki meme ya limeti eza na bato ebele baprotege lelo mabe mpo baganye bavie eza lelo na bato ebele bandimi bapesa bango bambongo batiela bato bapoison bakufa eza na bele bato bandimi bapesa bango bambongo babeta bato bamasasi bakufa eza na bato ebele lelo na vie bandimi kokota bonganga mpo abebisa libala moninga mpo ya kota me ndeko okobosana te lifelo ezali ekoleka te yesu kristo aye koluka yo landa témoignage oyo mpo lobi ozanga bokonzi na nzambe te mpo bokonzi na nzambe eza nango fele condition moko otambolaka na kobanga nzambe soki tosalelaka nzambe lifuta nango nde kozala na mokili oyo ozosala mpa na nzambe nzambe aopambola yo aopambola bana no génération ya génération mpe misala no ekobundela yo kati na mokili me loko ya makasi kokota lola eza kaka repentance oza mokristo continue na vie ya sanctification oza mopakano tambola na kobanga nzambe tangu sikoyo moninga wana bengi papa na bango abimi maître asali semona kitata abimisi papa na bango na tapi abalusi esoso akati kingo na ya te makila na verre bapesi ye bameli soso moninga wana apesaki ezalaki soso te ezalaki nde papa na bango babengi mutami bala lekani tangu mutami bala lekani mbala moko bas maître wana bengi kombo ya yaya na ye apesi kombo ya yaya na ye yaya na mwasi abimi na kitalatala bapesi flèche beta ya beti ye na tolo yaya na gangi pema yaya nie o bomema na hôpital wana poso ya pamba maître ye na kitala sa cérémonie abengi ana bimisi na kitala na tapi asali cérémonie baluki soso akati ekingwa te makila na verre apesi ameli ozo comprendre que diable azozwa ye moko sa basenga sa asenga ye moko azokota azozwa c'est parce que tofongolaki baporte biso moko ozomona tofongolaki baporte basoso topesaki tokende nde kokaba bato omoni tokende nde kokaba bato na nzela basoso wana e diable azopona kaka mutu oyo lingaka mingi nde yazozwa pe oyo mutu wana soka lingako mingi nde diable azozwa ndenge moko epai na nzambe eloko oyo telaka motema soko lingi nzamba salela yo nzamba bundelo abikisa yo tambola na kobanga nzambe zana botosi liboso na ye nzamba kolinga yo soko zwi eloko yo lingaka mingi opesi yango frandi na nzambe eloko moko telaki motema opesi yango na nzambe ata prison nini bakangaki okozala libéré et puis nzamba kopambola maboko na yo ozomona tala na mokanda na Genèse chapitre 8 verset 20 à 22 bana nzambe baotanga Noé tangu nzambe ebise tonga masuwa nzambe nda bimelaki ye tangu nzambe ebise benga batu bakota na masuwa nzambe nda bimelaki ye nzambe ekoyebisa ekanga masuwa mbule lingo banda nzambe abimeli mais tangu mbule sili nzambe atikali kobimela Noé te eza place mote na Bible
ke fungola maswambula esebime. Donc Nzambe si asaleli Noé spirituellement. Azota la sagesse na ye na kondima na ye. Noé atindi bana ne bakeluka bambisi bandeke banyama baye nango. Po Nzamba mawa multiplier ki biloko wana na mbala moko tango abimisi yango na mokili. Nzale koti a multiplier yango bake koluka bazwi baye nango. Balingi basala balia Noé azalaki na mwasi na bana na ye. Na bakoko na ye. Mais Noé boyaki kolia. Alobi ava biso tolia. Totongela Nzambe hotel. Totumbele na biloko Nzamba lia liboso. Tango atumbeli Nzamba lia Nzamba lobi nini. Molimo na Nzambe lobi. Noé. Yona bana no boku finzala. Olie bolia. Olingi nga Nzambe na lia liboso. Lokola nga Nzambe opesinga na lie liboso kobanda lelo na libota na yo génération oye koya na libota na yo ata yo kozala te na maboko na bango mbisi nyame kozanga te. Donc ozo comprendre que ozo salela Nzambe lelo ozolo na pona yo ozolo na pona bana na yo ozolo na pona bakoko na yo ozo tike héritage ya esengo na libota no mobimba. Nzamba pamboli maboko ya Noé. Tango wana ezalaki mbisi lelo ezali évangile. Tango ozwi eloko oyo teli motema. Olobi eloko oyo Nzambe nazopeswa ngo nga na kolia ta infrate. Na opeso nyonso ekota na évangile sa elo musala. Ndo moni tozaki tokangi moto na prison. Asambelaki asalaki repentance. Abimaki na prison te. Mais mukolo wana asambeli basambeli pona etoye pa sambeli apesi Nzambe loko motu ya telaki motema boyo tala boye na prison bomoni ta sombelaki Nzambe cher bokuti cher amen asombelaki Nzambe kiti botiki kiti po apesi na nyonso azanango oyo atelaki motema po ete diable asala loko moko te alandaka kaka oyo Nzambe asala omoni asengaka bato eloko bato bazanango posa ndenge moko pe pana Nzambe Nzamba zwaka kaka eloko mutu ateli motema nde Nzamba zana posa nango omoni tangu masana pesi ya yana bango owa bakene poswa pamba ye mobimba babimisi bapesi masama kila basali e cérémonie batu bazalaki ebele baleki na cérémonie wana e komi na tour nanga babengi nga na lekani tangu na lekani olie basenga ngai na pesa loko esi na pesa kisoso babengi nga komi bomesano babenga baninga nyonso boleka ba sacrifice babengi Vasco leka na leki tango na leki babengi bala mokombo papa na biso Celestin nazolo bana na Nzambe o ndimeli Yesu Kristo yeba ke vino eza na danger c'est parce que zo bundana binemi oyo bayebi o meyo yebi bango te soko yebi kaka secret nemi yeba ke makasi enemi sili to sili saka ennemi makasi na vie de prière tangu ba bengi kombo papa na biso au lieu papa bima papa bimite makilande bimi makile bimi pourquoi na kitalatala mona na Nzambe na lingola nda bien voilà po ete Nzamba pesinga manda voilà Yesu Kristo apesinga manda ya koya kofungola yo misu amen Yesu Kristo apesinga manda amen yakobimisa ba secret ya ténèbres poisa po ete makasi ya satane sila Yesu Kristo apesinga manda ya kolongola yo na boumbu Yesu Kristo apesinga manda ya kobimisa yo na prison po ete mutu ayebi ndenge bakangaka ye nde ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka ye nde ndenge babongisaka soki diable utilisaki nga pona kobebisa pe kokanga lelo Yesu Kristo zo ko utiliser nga pona kobongisa pe kufungola landa témoignage ofungola miso tina nini monde a ténèbres kokaki te baninga nyonso topesaki basoso monde a ténèbres zo commander bazozwa bato na bafamille na bango bazoboma sans kosenga baninga wana poete basoso topesaki déjà tokabaki mais komi na tour papa na biso ona kabaki ye diable ebi ke si azui ya partir soso olienga na pesa kombo papa grand maître wana bengi kombo papa nani apesi ye kombo papa
ponga na pesi kombo papa na biso te basengi nga pe kombo papa te mais monde à ténèbres ebi kombo papa na biso à partir ya soso o na pesaki ba identifier ki déjà ba ebi ke papa lingaka e mingi ye pa lingaka papa mingi alors diable azwaka oyo lingaka alingia simba papa mais yo oyo nyonso akolinga ko sacrifier yo okoka ko simba yo te Yesu Kristo akobongolo makila na ye. Makila na Yesu Kristo elongolaka kufa. Po Nzambe alobi na Moïse, alobi yebisa na ba Israelite, na ba porta bandako na bango, bazwa makila ya ba meme ba pakola. Tangu mwanje na kufa koya, esika kokuta makila akotika la kokota te. Yoka na ebiso puissance makila na Yesu Kristo. Esika makila na Yesu Kristo esopani, esika wana kufe kimaka. Esika makila na Yesu Kristo esopani, esika wana bandoki bakota kate. Esika makila na Yesu Kristo esopani, esika wana taba melaki vina yo, ifo basanza yo. Po makila na Yesu Kristo, yangonde somba biso. Makila na Yesu Kristo, yangonde pasola bordonnance nyonso ba condamnation na biso. Kwete Nzamba lobi na Romains chapitre 8 verset 1. Ezali sous na condamnation mon côté na moto oyandimi Yesu Kristo c'est parce que ngana yo bokonze pesa melibiso na Jean chapitre 1 verset 12 Yesu Kristo apesi biso identité ya sika a cause makila na ye et pesi biso identité kokoma bana na Nzambe sa makila na Yesu Kristo tokoki komona Nzambe te sa makila na Yesu Kristo tokoki kobika te yango makila na Yesu Kristo esombinga na yo. Alléluia. Et si kozali sokolobi amen pour commenter amen. Si kete Nzamba somba yo na makila na ye. Alléluia. Ba bengi kombo papa na maître wana sanga na pesa kombo papa. Or que soso na pesa kezalaki papa. Papa bimite makile bimi. Pourquoi papa bimite? Nanda ko soto zalaki 20h mwana moko zali banda te. Biso so nanda. Papa kokanga porte. Toko banda prière et intercession. Et loko na banda kwebele kufeza la kalisusu te. Yango moni diable zokota za ko opérer. Mama koti asambeli, papa zokota na kuita masanga. Antenne à diable. Po masangezali ya diable. A place oyo porte kangamaki, papa ye na satana afungoli porte. Papa na mama basambeli bakoti balali, mwana moko mwasi abimaki otosala ekobu akoti na ndako afungoli porte. Papa na mama bafukami babondeli bakangi, mwana moko auti libanda auti kosala viva kuluna na masumu akoti afungoli porte. Yango diable aza ko détruire nango ba famille. Ndeko papa mama yoka zwa autorité. Kotisa bana na vie de prière. Yo mama o mobali ya na vie de prière te. Tia mobali na yo na maboko Nzambe. Semele ye pesa ye bo pesela ye bo frande pa basali Nzambe. Telemisele ye ba hotel. Loba Nzambe na telemisi hotel on évangile na yo po o chanze via mobali nanga. O longole na impudicité, o longole na masanga, o longole milimo nyonso mabezo déranger. Nzamba yoka mabondeli. Amen. Soki nga lelo na ko mosali ya Nzambe boko kango na témoignage peut to kene mama na biso pia témoignage pas un témoignage vivant azan vie akenda pe ko pesa témoignage na l'église pona ko lendisa ba mama oyo na ba papa oyo bana bazotungisa bango batelike pa na Nzambe à cause ya misala ya mama aboyi kolia bambongo banda ko papa tikela yi nyonso ke pesa na église obi musala ni na église yo musala boy mbongo eza ya bandako bosela ngo musala bobondela nga Nzambe Nzambe atala misala nanga oyo a changer via mwana nanga amen lelo Nzamba chanzanga amen omoni donc papa bimite pourquoi avant tolala na ndako papa kokanga ndako tokobanda prière na kati ndako to bandi ko intercéder to remercier Nzambe to sali prière repentance sur ba genou na se to sengi makila na Yesu Kristo pe to le sukola to sengi sécurisation makila na Yesu Kristo to sengi molimo mo santo to bebisi misala nyonso molili to lali et papa zalaki na vie ya kobanga Nzambe vie ya sanctification azalaki pe na vie ya kosalela Nzambe amen
yango moni tangu babengi papa olie papa bima na kitalatala papa bimite makila na Yesu Kristo bimi po ete misala na ye ya malamu epa na Nzambe bomoi na ye esomba makina makila na Yesu Kristo yango moni na monde ya ténèbres to bandaki koyeba ba Kristo bazokende kosambela tangu bazobima tozoyeba oya Nzambe na oya Nzambe ta partir makila po to bandaki kotinda pe bantene ya l'église to kolobela ngo omoni mondimo to sambela zobima mata ni makila bo betie maladi na nzoto mais musozo mona zobima nzoto ma makila bo mona ete oya nzela no yo kimi otikeli nzela c'est parce que mo Kristo nyonso oya tambola kana ko banga Nzambe atambola kana ko salela Nzambe atambola kana ko sambela Nzambe monde ténèbres mona ka ete mona ka makila amen yoka diable a ebisaki biso diable a yebisaki biso yenda uta kilikolo akitaki ayebi Nzambe koleka bikela monyoso na sena mokili oyo binemi ya Nzambe baza na 3 façons bana Nzambe bele ba osambela bayebi yango te na sena mokili oyo mutokoki kozala ennemi ya Nzambe na lolenge misato yango atindaki biso bokende kwa mvute bato bokomisa bango binemi ya Nzambe soki bokomisi bango binemi ya Nzambe nde toko bloquer bango kokotsa bango na prison oyebe ennemi ya Nzambe aliboso enfant oyebe ennemi ya Nzambe aliboso ennemi ya Nzambe aliboso ezali mutu oyo atambolaka na kobanga Nzambe te atambolaka na vie ya sanctification te okoki kozala mo Kristo motambolaka na vie ya sanctification te aux ennemis ya Nzambe okoki kozala mo pakano nano se repentir te otambola na masumu aux ennemis ya Nzambe ennemi ya Nzambe mibale ezali moto oyo azalaka na vie de prière te ezana bato ebele aoki kosolola pendant 10 minutes mais soka lingi kosambela abandi koyoka pema donc 1 minute kuta akoki te abando sentir pema okoka kosambela te yeba kwa na kati ya prison aux ennemis ya Nzambe ezana bato ebele asali ata 20 ans 10 ans mukolo moko tala muki na pongi boye mukolo moko talingi abima mukolo moko talingi alia asambela Nzambe asambela kana ete aux ennemis ya Nzambe ennemi ya Nzambe ezali moto oyo asambelaka te az ennemi ya Nzambe ennemi ya Nzambe ya misato mutu oyo asalelaka Nzambe te na o Nzambe apesi ye na maboko po Nzambe alobi na Agé chapitre 2 verset 8 alobi nini wolo pe palata na mbongo ezali ya nani ya ye tango azopesa yo me yo pesa lela ete ozomona yango Yesu alobi na Marc chapitre 8 verset 35-36 alobi mutu akoluka kobikisa bomoi na kobungisa ngo mais oyo akobungisa ngo pona évangile pe pona Yesu Kristo ye wana kozwa ngo lisusu omoni misala ya papa sagesse Nzambe apesaki ye chaque butu église na ndako na biso tolingi tofongola porte na tongo papa kende musala bana nyonso bolamuki to intercéder lisusu totiki journée na maboko ya Nzambe est-ce que yo tika ka journée na maboko ya Nzambe ozolela nini makambo na kenda ke simbite journal ena la muki zoto bien te malade monde à ténèbres soka sali réunion à partir de 0h30 à partir ya 3h30 réunion ici 30 minutes wana batindaka chaque antenne na ba quartier po diable na ba quartier na ba venir nyonso na ba antenne naye bakele kobwaka bamvutima ba mipepe ya ba maladie bamvutima ba mipepe ya kufa bamvutima ba mipepe ya ba mort subite bamvutima ya mipepe ya ba célibat prolongé bamvutima ba mipepe ba mari de nuit femme de nuit bamvutima ba mipepe ya ba accident bamvutima mipepe ya koswana bamvutima mipepe ba distraction diable atinda kango na butu et puis mwana na Nzambe nyonso Nzambe pa tambolaka à partir ya 4 heures
oyebi air wana ko remarquer ponge za la kamakasi air penzamba tambola kanaba angelo et sika o bat ba lamukaka air wana 4 et 5 heures pona ko sambela na prière intercession nzambe air wanda aka ko pambola bat nzambe air wanda aka kolongola ba danger oyo nyonso diable atindi batuna po babwaka na mokili siko na ndaku wana na ndaku na biso biloko wa nyonso yali landa révélation oyo soki obandi ko sala yango okobenga ngo ko témoigner. Pour numéro nangeza affiché wana. Ozolanda frère. Papa bimité, papa bimité makile bimi. Et compliqué monde à ténèbres. Vraiment Christo, il faut compliquer ka monde à ténèbres. Vraiment Christo, il faut changer ça monde à ténèbres ba programme. Vraiment Christo, monde à ténèbres faut si la kamayele. Vraiment Christo, il faut souki ça. Mayele ya ténèbres, il faut compliquer ténèbres. Ozomona. Puisque vraiment Christ est kozali présence na yo, il faut être misala ya ténèbres mal à l'aise. Donc ce qu'on a kana ndoki moko pembeni na yo, ndoki wane fois zo mal à l'aise, so kazali kolo lupangwa teka lupangwa kima. Voilà. So kazali locataire il faut longwa. So kozala kana ndoki siko salaka, ndoki wane fois azwa présence na yo, eza na Yesu Kristo na kati. Il faut être ndoki wana mal à l'aise, ndoki wana faut sa ni akima. Mais le loba Christ ebele ba koma ko kima. Bandoki. Ah, kote wana bandoki mingi. Kote wana bakisi mingi. Musala wana bakisi elekaki mingi. Na longwa nanga, nanya kosio. Yoza na Yesu Kristo elombe ne tumbakati na bomo inayo. Bangonde fo bazala mal à l'aise bakima yo. Ah, tika ete présence na yo eta bandoki ya libota no mal à l'aise. Présence na yo eta bandoki ya quartier no mal à l'aise. Présence no eta bandoki nyonso esiko sala ka mal à l'aise. Soko lobi amen po commenter amen wana eko kisama bongo likolo na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Orandi. Et compliqué monde à ténèbres. Les seuls mutu cérémonie comme umela. Ba yebi singai pa mettre wana bito bengi papa na bino esimbite yo luka mutakopesa. Est-ce que vous comprenez pourquoi le monde de ténèbres est changé mobeko nango? Pour être na sali pendant 24 ans dans le monde de ténèbres. Pour que muto bima kacher. Na parti à chango fonga na salle cérémonie. Na tikali comment na te muto bimi kacher apesi mutalibanda. Il faut appeler ça kaka propre makila na e. Pe oyo ba recommander pas diable. OK. Ozomona. Et le koni n'est passé. Babi yo moko luka mutakopesa natali mama mutafunda anga papa ye mutasato kabwana papa le temps yango fona sacrifier mama quel envoûtement obi ke diable amutalukuté or ka yebaki mabondeli ya mama wana na misala mama wana yango de muteko déclarer nga lelo na koma musali na nzambe diable ayebaki yango alingaki atianga motema ya kokabona na mama na pona luka kolimine oyebi na rapidité ko benga koma mama na biso Lorette. Au lieu maman Lorette abima, maman Lorette abimate makilande bimi. Présence nanga. Loko nazalaki na makila ya mosali na nzambe. Et comment compliquer monde à ténèbres. Bien aimé, ténèbres koki kobebi samwana na yo. Ténèbres koki kokanga mutu moko na libota na yo. Ma cause ya mabonde lino ko compliquer bango. Ozomona. Sokotali Ismaël. Nzamba sepela karabana mi balete. Mais tangu babengzamba appuyer maloba saraba bengana bango. Babengani bango bakomi na désert agar aleli na posa mai. Nzamba yoki agartin mais tangu Ismaël aleli à cause de makila. Nzamba yoki abimisel bango mai na désert. Puisque makilo ezaki kat na Ismaël ezaki makila musali na Nzamba Abraham. Alliance. Mais l'autre toi dans alliance moko ya makila na ba o bandimeli Yesu Kristo. Apesi biso bokonzi. Ya kokoma bana na nzambe makila o ezakati na biso zali su bakila ba famille na bisote et komi makila ya bana na nzambe lelo atando kya koluka ko réclamer yo mo Kristo à cause ya makila à cause yote poete makila na yo esomba mi na makila na Yesu Kristo o komi na identité makila na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo nde kata ba réclamation yo so balie ya famille amen o comprendre ce que lo koni ne komi papa bimate Mama pa bimite babi wa pona mutinyo soko pona opesa na famille na yo. Na bandi ko benga banda mwana liboso ti mwana suka. Mutako bima azate. Bangonyo so bima makila. C'est parce que
papa banda kopesa bofrandi pona bana na ye papa tiaki vie de prière intercession vatola na ndako intercession vatola mukana ndako journée bato pesa maboko ya nzambe butu bato pesa maboko ya nzambe place diable akosimbela ezate Amen. Cérémonie sur la 3h30 cérémonie ngé comité 4h. Maître wana bimisi biso libanda puisque présence nangé compliqué. Abimisi biso pourquoi landa ne biso ezoya. Okoyeba pourquoi babimisi biso libanda nani ayaki kokutana na maître wana nani yango oya kabaki nga pona zwa bondoki ya famille amoni ezo simba te aye kokutana na maître wana po basala nini. Landa ne monsieur Koya olingi kobenga numéro nange ezali 081 43 30 475. S'abonner na chaîne Nabiso DVM Daniel TV, partager ngo pe na bande konyonso, ko lukabola mo na ote, lukabola mo ya bato nyonso. Na pesi mbote na mon frère pasteur, camarade Inanga, pasteur Blaise, ici kozana na France. Bambote belen nzamba mo na yo. Na pesi mbote na pasteur Ezekiel na Belgique, ya combat spirituel. Pasteur Ezekiel na banda ba campagne, yoza mosali ya nzambo soutenaka. Na banda ba campagne, pasteur Ezekiel combat spirituel na Belgique na pesimbote na évangéliste nyonso to priya na bonne intercession batanga pe na mabondeli mama Thérèse Kabala na pesimbote na pesimbote na mama Bibi Ishingo na pesimbote na frère Pati mama Jetou frère Junior mama Chacha na pesimbote belé na bandeko nyonso grand frère nanga Belami na pesimbote na Ezose Muzo Ritinsele intercesseur amakasi bolemba te to telema na mabondeli na pesimbote na papa a Thomas Nangola nzamba mona yo mona na libota na yo to continue na mabondeli na pesimbote na ba Kristo nyonso ya intercession président protocole fiston bambote belé sikozali nzambe a amona yo na pesimbote na père spirituel nanga papa Aerego Aidini Abala na Anania pona Anania nango oya bimisanga bekai na miso sambela ponanga donc bato belé babanga kakoya na ndaku nanga me ya telema kalobite nzambe na Aidini Abala zalaka azonga kasimate tokoke tokoma tina ndaku na yo pakota papa nanga Chibin papa nanga molimo siko zali bambote belé nzamba bona bino esiko zali mutu nyonso landa témoignage o simba motema nona bondela pona yo nzamba lola nzambe na nguya nzambe na alliance nzambe na Abraham Isaac pe Jacob nzambe na Lesandre Aidini Abala ozali nzambe okotikala nzambe natali banda na Genèse na Apocalypse na moni eloko ya mabete nyonso ezali lobiko na lobiko ko ute pai na yo papa to bandaki émission o na yo elongo to suki sino pe longo lokola alpha pe omega bana na yo nyonso o bakolanda émission oyo nzambe bafungwa mamiso pe bakangwama poete yo lobi na mokanda na Jean au chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola biso papa oyo ekomi tangu ya bosolo tokangwama na bosolo oyo na kombo na Yesu Kristo to bebisi nyonso misala ya satana oyo ekoya na distraction bamfutima ekoya na maladi mikakatano likolo na bana na yo ekanga bisake kende bisika bikauki au nom puissant de Jésus Christ to sengi nguya molimo mosanto akita kati na biso akita kati na liloba oyo pe na libondeli oyo asala makambo kokamwa na bomoi na biso na kombo na Yesu Kristo mosanto na isalele mopeto na bapeto moyenge beni na bayenge beni ozali nzambe kotikala nzambe yango topesi o merci na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen amen vous tenez na troisième émission pour toke ba partie toye kokuta na troisième émission nzambe apambola bi bo s'abonner massivement la chaîne oyo bo s'abonner tokutana bino mbala ya sima botika na kimia mabota bino tomonani